Depuis, bonsoir. Bonsoir. Avant toute chose, il y a tout de partout. Sangoni na on zango de très capital oui sabato. Ouais, sangozana nous que bisoto na na catch Bundesliga. On est déjà servette déjà et bimi déjà ya allemand et bimi déjà siko et là ça qui tout ça ce qu'on a catch Bundesliga. Donc bah tu vas savourer la Bundesliga. Titre album oh ya ba. Ouais, ça single. Single la Bundesliga ouais. Ils ont combien de chansons? Normalement toi on a 3 titres. Il y a générique, nzemba baya ya ba vocal et sopani. Mulongo somba puis tout ça les remix ya chéri chéri coco voilà pour te lancer si quoi album na biso prochain ouais ko ya na combo ya stabilité on est à 2018 mais pour le moment tout ça on a catch ya Bundesliga donc on comprend des Bundesliga on les albums ya musicien te netondo single ya single ya single ya musicien te ya ba musicien ya musicien mota tenze apparemment do ça collectif voilà mais to ya bango quoi ya bango parce que bato ba boire en animation na boire raté ba animateur bato ba boire ba animateur ya orchestre. Voilà. Et ça, non, tu vas comprendre non, face à la musicien. Par après, tu as un précédent album na bango et mais vous comprendre non, timbre vocal na bango. Comme ça, tout le temps un jour ailleurs, chanze mo compa ah Jordan ebi ayemba timbre vocal ni déjà beau. Est-ce que ça qui passe pour koyoka ba na bango na album otoleka? Ouais, il y a pas cité toi ndet na raïs, ba tout ba yoka vocal ni na hymne national. Voilà, yo là que ça déjà gazo promettre. Et puis, dans ce qui est décidé, dans le opé toujours à Sika, la mélodie est bien. Parce que la mélodie est bien, donc il est très bien. À part ça, les athées, tu es bien. Non, mais tu es bien. Vendredi, tu es dans Fikin, tu es dans Fikin, et puis dans Kermès, il y a Massina, il y a Bella, samedi, donc tu es vendredi, samedi. Et puis, semaine, tu es dans le studio, jeudi, tu es dans le studio pour boucler plutôt générique Nabiso. Cette émission, je la dédie à Colette Ngambani, la grande sœur des Prince Ori Laël Ngambani. Merci à vous. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission spéciale où nous recevons pour vous des plus que Pomba Nuance avec l'ensemble de son orchestre. Merci à vous. Comme vous le savez, très bientôt là, vous allez savourer Bundesliga. Clin d'œil également à vous, le président Donis Ngambani, ainsi qu'à son épouse Julie Kitty, ma prêtresse, grande dame à République Hollande depuis les EISA. Et Torbo, ça n'a jamais succès qu'à son mon pote. Et clin d'œil à Gagan Chouami. Et déjà, tu veux toujours une émission au prêtre à Londres, Azaka Moko, vient à Salim Kapé, Sana Petinae, et Mebidocha, merci à vous. Et Toko Lingapé, vraiment, toute émission, soda. Oyo ba sala ke musique ya Pomba et à consommer valablement na France ou là je vois Hervé Tita, merci à vous depuis que dit et tozongelo avant toute chose tu veux t'en moi Dimi Kaka et moi sangoma okweli maestro Fabre voilà salon de ni koka Jonathan li compa sala asainze mo kitoko to yoka embeli grande dame République Julie Kitima tout kabiso lelo na 11h juste un mot na ba fan ya light music déjà pour na orchestre Fabrice déjà pour na ba mission nyonso ya Congo donc mes condoléances na famille biologique nae parce qu'il y a talent il y a République démocratique du Congo donc République démocratique du Congo n'est pas un problème donc tout ça nous allons nature biso bato ya ki na set okuta ki yango les abongo donc toujours compatir mawana orchestre ya Fabrice quoi. Avant de kotana mambotali belé ya sengo oyo ba découvrir soit ba monio ba ki mambo bien koya et toujours vino za souvent associé na ba voyage simbi et très bientôt là et mon za faut beta sous Gabon comme d'hab nous qui notana mista noana ya joueur wana mais tozonga na mambotali voyage à Canada ba Canada ba zela ki belé et bah maman Kanda bazé que ba yo kasusu banze mona ko ba ba radio jusque là na ba CD qu'est-ce qui s'est passé nga na mutu na roula na sima lokuta te tozo ki visa te point bar nani nga bingse aux États-Unis na Canada quand même toi et c'est ngate ba pa ba jazz tayo le quoi to kenda était normal mais tozo ba contrat tellement belé États-Unis Canada bon moni so
Webika, passeport on a bichon des alaires, mon boy, mon absora, loi, mon dengue, mon boy. Mais c'est bon, voyager ça pour le moment. Il y a que Gabon, après Gabon, tout coûte à la place, tout coûte à la dengue, alara. Bientôt là, septembre, tout qui est réglé, on m'a camé tout ça, il y a ma mikanda, des alara. Mikanda, tu n'as bien pas docteur pour comme donc mikanda un mouvement. Mais tout ça sur le Canada, on y ratagi, babia pe mingi faute non parce que na lié na place au moment quelques musiciens pour ça mamonenge za la kuna yo kutse bande kuna yo na liste ba mo na siko batali producteur wa telabi na collaborer na ba musicien moins sérieux le quoi yote. Non rien. C'est ça dit comme un musicien tout le batna non il y a un musicien. Normalement fait que na Cynthia. Voilà, ils a pour après changer comme na Binez. Te wana ngana habité jazz. Pardon, yo ko ça pas problème moko boye. Normalement il y a une Cynthia o ngana hebi pour le moment. Parce que le ouais ça la magité. Le ouais ça la mité moni bon. Ngana l'aise ya bamboka na béton na le roi de la forêt dada. Comment on a zonga na mais yo ça la fait bien. Siko to kende na biso no kenanga. Kenanga pas na à l'aise. Et toujours sur le zonga Bundesliga, sur le boulot tu as et maxi single mot autre découvrir tam sous 3 chants. Et ba musicien c'est ba musicien ba pe belé. Et tout le monde a bona ba ibi poto te le roi yo, ba voja trotter le roi ba mingi. Zai na biso awa. Donc c'est moi ça talent ça nze moi kitoko. Pourquoi tu bango collectif parce ba système on a ba foka le belé trop wenge mon de la kala on peut moi démoder. Et comme peut moi démoder système on a. Auta wenge quand même faut na peu exemplaire. Comprendre. Mais pas un système vocal faire foka. Au moment jazz faut préparer. Il faut préparer mon tour, préparer le cerveau. Au PC maman peut-être moi na autobota masika faut PC peut-être Cérélac. Je dis tala faut faire mon nene. On laisse la constipation. Il faut préparer banoko malem. To pesa ba damage sengeli pona bango po boyoka bango bien. To ya maman te bazananga air nyonso il faut mon tour asala. Nzembo osala na donc pas toi précité toi na course pena mututi basiko yo tomato baka vite fait wembeli nani na Blanchard Kabanga na Nzembo Bundesliga na remix ya chéri Coco Lomons Merlet Tangigo ah bon changer ka tiko mona place Coco Lomons Merlet Tangigo de ya grave te côté yo ngo komisanga yemo mukolo Nzembo yemo mtandima ki to sala mbo boya bien moment les alate peut être na boya na biki frère msamola nga o mi nanzi mpesi ba yembela teza likama Lomons Merlet azapena ya za famille ya mama opesa ba mbongo te ya za pena famille nga na boya asuna Nzembo sous na kata ya stabilité deux fois te. Et par là, on a tout rappelé Batouké. Et cette fois-ci, c'est qui encore Bundesliga? Blanchard Kabanga. Et Blanchard Kabanga, et c'est plus ça, Congolais Nyoso, depuis que ça, on met degré. Et ouverture, escroquer qui est pas, Zanga Tatina, escroquer Banzembo et Belé Banzembo Kitoko. Merci beaucoup. Et prochainement, Koutou, Cap Fabrice Tenga Messan Kubanga. La femme de dénoncer Bino Moko, il fallait pas même te voir comment on a mis dans la vie Nabiso, te voir comment on a mis dans Banzembo Kitoko, Baboki Maman Nabino Bandeko Nabino na Katia Banzembo Wana. Et cette fois-ci, ne fils que Blanchard, le côté déjà combo, tout le monde pour ceux qui ne net, Blanchard Limbissa dans un tel bosso, ok, voilà, na CPLT. Et puis ceci et bah plainte n'a parqué koya comme d'habitude mais ça funda biso mais quand on pimbo Bundesliga et ça va te verrer bien fort. On peut pas jouer non te Baberto qui a refrain tout qui a refrain bah quoi il va te c'est bien on est bien déjà dans studio depuis la situation go elengi na yo nazoyoka mashaka banga zongisinga bebe yaye elengi na yo pisanga beze mayo sheri repa nanga ya lamu elengi na yo nazoyoka yango nezongisinga bebe yaye elengi na yo pisanga beze mayo sheri repa nanga ya lamu. Awa Neymar. Nazali sukali yo fumi ya kai
Yago sese nonga bébé na yo na plaisir. Lova dure zanga nango zangalati. Soki vraiment chérie. Merci Niance. Ok, non, on est belé. T'es la raïs. C'est raïs. Eh ben, mara mouké. Merci papa. Un jour Ezana ngokomate poyo beto boma moto eza simple bolingo kumbanga to kende longo osoko tikinga na kokoya na libulwe njima kazo wazena komo na yo na moroko pomo tatu bolanga yo pasolanga yo adizanga te papa vite manda mwa moto Tamsamiko. WhatsApp. Papa d'amour. La chakapula. Sera bolingo yo makola kamoya bolinga yo yebi malamu na kinchaso yo naza na famille famille nga tsigala nga yo bevene ko kasembela tresa malona landre bisidi vena westo na kinchaso yo naza na famille pamani ya zefulanga la mignonne fani nakokufa mama nakokufa bamba na balingo na yo yokobo manonga. Merci papa. Chef. Ataye mashari atangaye ata mota kuvela pamino sona ge soki bamboye na bolingo kolela kaka kembolwe moya miso na nga ko banguza mokolo nini blanchare Likasa, leka boy. Yaka pena boy. Sima Konzi. Leader Pomba. Ya. Mbalo bagebe mingi mama hey. Ena gumba papa brandi ya. Lele basugimpe wapi keshabilele. Persi mavoka a koko chibanda hey. Kele tone manfuru miangangerengo igo gamwa. Muameme muzambre veraga mwingi vulilogini nanjilla. Hea nige dodi. Général Abdoul, Ahama me mboro mama mboro. Wana zali likasa. Donc tout poto sourara wana donc. Voilà, mais déjà félicitations à Blanchard Kabangu, Kabanga. Et na banzi batubele balandi et cette fois-ci communication est bien trottée. Ouais. Belé ba prêtre belé na mokilio yo. Ba kili Sharon sona kolandanga depuis Canada. Et ba fan na pe balinga ko makasi. Et donc na banzi cette fois-ci il faut que pesa penza numéro ndenge sengeli ou bien numéro na contact il faut pas contacter. 00243 89 18 71 932 00243 89 18 71 932 donc ba bengi ba zo pomba nies mais ba ouais ça parce que biso attend to courir pour na tango kana mingi te photo to boucler déjà tout emballer déjà va faire quoi. Et en même temps, jouer Bazapé Belé Baolanda Bisso, et Bungasa ou l'autre depuis Luanda, Roum depuis Bruxelles, mais tu rappelles sous que les gens jouent à Mokopé, à Ibani le roi Roum, Escroca Penzembo, fallait payer la promotion comme d'habitude, et donc, on a son joueur non te, on rappelle on est un musicien, de Bescro, on a Bundesliga, mais on a côté, et reste-moi, espace limité. C'est toujours un plaisir. Et la bande ouverture, il y en a une sortie officielle. Il y a ouverture. Tout le monde a qui a participé avec Maïs Fabro et Basile qui conférence de presse comme d'habitude, monité. Mais or, Ibrator, c'est la même conférence de presse. C'est quoi sa stratégie? Ibrator, hôpital Mortain. C'est quoi ton hôpital Mortain? Comprends? Professionnalisme, on a besoin par exemple là-bas, tout est pour sa vie, rien du tout. Bosco joue quoi sur la balabala, donc on a fait faraté na balabala. Tu mets exemple là, ça pour de presse. Bon exemple, bon. Il y a biso rataki parce que tu vois qu'il t'a reçu la conférence T. Voilà, merci beaucoup.
Loretta Huna, chef, Madame Tala Masolo, donc c'est vraiment très dire avec Maestro Fabro, mais voilà, excusez-moi, et Maestro Fabro, Yende Moutaro soutenir et depuis Pomba et Niance na sortie officielle, c'était super. Voilà. Et bah tout le monde a changé batini mon bébé et tout à l'heure, autopsie ça programme, n'engé les cas pour la semaine Oyo, on va conseil bébé Oyo qu'on livrer, mais attaquer artistes et musiciens, ton album n'est pas tout le monde d'accord. Si bah plan ouverture et qui JD il a fait Autobima on ça la commenter une ton album et faire par exemple voilà c'est bon on comprend en tout cas c'est non ça là vraiment il y a clip il y a clip on a surtout na ba parole ils ont la carte Nzembo donc c'est bon quoi oh what c'est quand ba clip bah c'est qui lui essaie on dit tu l'as fait clip ça les nini ça bien c'est à l'auteur ça l'auteur kasi bangba ça là à l'auteur kasi baton bazoloba basala wa bango à l'auteur so muta kokina oye fasala ya mwana babi mutu fa pesa le meilleur de lui oya mwana ya bien ngana miso na mona ngo bien bato babeza l'auteur te ba misalela ya bango kasi auteur pe ba tchonga na TV total kasi ça bien tout ça biga pas soutenir ah bon tolongo wana parce que tu reconnais toujours l'album tourné ba boki et nengo yo keli mais ton to linga mingi ozala vraiment moins cool et koloba ceux qui ça va ça va pas et tokos il fallait pour pas ça bien de tous les ans bien ça bien on ça bien on ça très bien mais soutien ma casse et papi vient à faire rigolo là maman te Chetan avait une musique n'est bien fallait pour papa Betty musique n'est bien j'étais I love you donc on a la musique on a complexité que au fin de singa bon on a les mots bon sabatu que non on a aucun qui en terrain c'est ça peut ma bien non et biso qui ça ma bien mais Olimbi c'est quand même Mikambo et à ça là que notre anniversaire nae te on a pas futilité on souhaitait qu'il y ait tout le monde ah jazz na pas tika au même côté et ça baza ba na biso ba sali musique ya bien donc il faut tout le bagage bien voilà il fallait pour pas vraiment prochainement mambosaï de plique dans na anniversaire na yo mo bien c'est pendant 2017 aux ongles en côté mais depuis toujours en Italie studio parce que tu es et Maestro Fabro azana label mon bravo produit ba musicien c'était super Natatiana cool et on produit des besoins sous fallait pour pas encore une fois dans l'Orlando on produit une nationalité et en même temps produit sur mon encaisse mais ayo qui vient boto ni ngo zanga bango to Kofi et Kofi le milina Kofi central nae ba zorami ba Fonzambe ça fait accord voilà il est quand bien surtout on a problème tu bois les gars Nzambe tu vois les Nzambe c'est bon moi je pense qu'il faut toquer tu apporte tu na ba musique mindele comme ça sur le jazzy à produit il y a problème bino allez comme ça problème juste un show to yemba biso muta monika ko produire biso yene to boya te bon il faut que ça pas produire biso des fois il y a l'accès biso makambo ya za nango a proposer biso tout le monde que makambo ya nango boy eza bien parce que ba msusu ba yaki na ba lukuta mo mabe lelo ba komba chauffeur ba taxi vous comprenez donc so mutaye proposer pas lukuta be ba trois roya pour lomba nyao voilà donc faut m'amba bien on a monné tous aux zones tu as vu une sorte de pingis tu dis qu'avec Yenzeleza tu fumes à maton voilà et les là au moins complexe peu quota na ba musicien congolais il faut me tout faut beta na 13 TV boyena boye on a très chose nous autre côté votre TV zani ya lo wa RTN7 nous sommes na rande oh ça non lo wa oui kasi ba tout baleka na 13 TV la musique ya ndemo na RTN7 c'est ça la promotion bango ba tout baleka na 13 ndi bango tout basala succès hein ndi bango tout basala succès ndi bango tout ba bi mais ni zanga quand même il faut se autant la bien faut se renseigner beta na beta 4e nanzemba bien merci mbokani na trace urbain voilà donc faut se renseigner pena bien belé ba yande siko ngada sina leka mais nana ba problème oyo nga mo personnel na rolo ba on a TVT pour ba dongoloni na rolo ba on a TVT pourquoi ni ba problème personnel na rolo on a TVT
expliquer tant aussi la même expliquer voilà. Mais les lots on a voyagé sous et n'a pas dit autre monde charmement et vient nayo confrère nayo musicien ou a vivre à Paris pour un concert na Olympia héritier et j'ai un papa mkolo et puis nous héritier vient na ngai après aux années 20 ans mais était bon c'est pas grave confrère nayo musicien et acharnement il y a des combattants pour notre roi héritier par exemple il y a mon ayo oui bien la politicien mon côté oui la campagne politicien mon côté mais balinika bobetate voilà ça on a point là il a regret pour la musique à Congo parce que la musique est progressée pour na wana donc on a un musicien faut nous part à musicien parce qu'on a na sala métier voilà donc on a pour les musiciens pour on a na sala métier voilà ce qui baya bazo betate on a que biso tout là ba fabricage na ba tunyo so na to bonga pété to sala pe musique bien te to jouer pe ba l'art parce que ba concert wana ya ngone muté sala ke lelo to sala bien mais Fabrigas peut de même parce que déjà mambo ekweli na bandi semaine nyonso va sujet il y a critique parce que bien avant ça là nous de l'autre pays non à tête la famille là parce que d'abord ma musicien vini na musicien kukufa et c'est pas même ça va Fabrigas bah na bisa na etani na bisa za ba nerf solide parce que biso ba africain to vivaka na illusion ben en plus il y a illusion mona soka muta kufia il faut batala ka eza intel muta sala ki boye so yo mo kufe comme ba plan na muté eleo donc ce que zaki eza Fabrice ta zaki na parler na bango banga ba loba rien mais le quoi eza Fabrice ba loba na bango tout ba ko loba mais to respecter pe loi nature eza bongo to botamaki to kufa to kutango bongo mutu alobite ke o mal to kutango bongo para et les dans na ibsa OK il faut être très fier divertir parce que voilà, alors là, je croise les doigts qui stabilité peut jouer. Neti masananga des albums jouer fa nga pe fa na annoncer parce que bango ba annoncer ya bango Bundesliga nga pe na annoncer 2018 avec Vienanga Doug Pingis yem to Simba sko masolo. Te yaza ane congolais même mutu na ye izalati. Donc tala mzala manager ba Youssouf Mulungu donc la manager ba Nelka ya ba petit nanga kabongo donc mutu peneza bato bongo de toluka na mutu yango moni siko tozolo ba stabilité parce que la vie mo albi petit nanga na chopoa bolanda na bino yete parce que la vie mo za réglo za pena boye na sima ngamo na ba dete yanki poye aye biango côté na biso pe ya maison mais ba ochanga pe poa côté wana po elekana bien wana na ko annoncer pe parce que massa na fodé doré ya ami sombeli déjà nzembo na kati ya stabilité donc il a pena moi genre donc yango fait na pesa pe batu goût ya 2018 quoi nzembo na oyo na ko sala ni tout hymne national lelo il faut yebaki neto baki neto sa émission boyeke nzamba linga musique kitoko et je suis très sûr que hymne national ko bitatina paradis batba yo kango susu histoire pesa batu susu posa ya ko lukabino susu pona olingweza pasie yo tuna kite liboso pesa motema bolingo seminioko jour moko ya feti na setikali matanga kulela makolo miso moto nyonso babatia nzoto kasi likambo bolingo pasi ebonise motema nga na kamwe nzoto nange komi temple ya basusi bamawa tura tongo ye papa si tura midi kulela na kulela ematanga e zogoziki na kulela ematanga e nakosala nini fode dora boyinga nakozonga ndakwe mama zogoziki na kulela ematanga e
Lomon Semerlet Tangigora, les meilleurs joueurs gabonais quoi. Broyoka. Yeah, maman. Yeah, maman, yeah, maman. Tani, bazo tanga bazo comprendre bolingo bien te. Naza masola lobo besinga sake moko ya sima na bolingo na kotonga immeuble ninye mama yoyo. Zongela munwe, negiza munwe, zongela muninga yakano kite kolela nanga ekozala hymne national na mboka ya bamoure santime kozala inacheve Eric Kitoko soki oye asko tanto osilisawa babele mwa loro mwa stabilité staba loro mwa stabilité staba Manteka nazalala nakokanisa mu eza umela nakokanisa posa na yo yakoyingelanga mpo nasilisa posa na yo fimbo ozobetanga koleka longange abeta bakanja elelisinga butu mobimba kolela tina ntongo soso bokoganga mpo nasi nasalaki interim na ye kolela nangela musaki quartier mobimba mama ye chérie motema soki ye elengaki ti ezalaka na kovanda oya mbeto ezalaka na kolala chérie nanga lingaka na pese kiti bebe nanga lingaka na pese mbeto ya kolalela nafanda na chérie na ngai ya kolalela nafanda na bebe na ngai matanga nanga bokoki olelango matanga nanga bokoki olelango mpo moto nalingaki akomi oboya ngai matanga nanga jaz okoki olelango matanga nanga okoki olelango ye mpo moto nalingaki akomi oboya ngai obi wana ya stabilité Merci Narolinga parce que on a besoin de partout mission vite fait moi faut personnel puis je sais pas et puis moi le banga tu me balais parce que bois plein de soutenir et n'habiter to bana boye bon tu soit pe kana lo mo stabilité ka staba babel toujours pour ba ibaraté voilà et bon ibate parce que bon la to l'accent mo mbaki et c'est ba déjà awalelo to bana nani to silika nakolingo nakolano tokolove nakotinga mo partout mpona biloko ya stabilité toleka kere encore mama nakolingo nakolano nakolove nakotinga mo partout maya misalanga Bena westo zoga zongi tenga ya wana kubela WhatsApp tolega Papa social Mayemisa nanga selego sona matama nalali bena westo Patrick ngaye Morgane nga balela kayo soko zongi te bébé wananga nakodaye nanga WhatsApp laissez-moi deux personnes mbote sala moi bien ouais na pesive nanga Trésor Malunda na pesive nanga Landry Bisidi na pesive nanga Vena Weston Morgan donc un moto Raïs nakolingo nakolingo nakolando nakolove nakotimo partout papa Nuance Dramé Kuza moto awa nde tozongisi bato na makambo staba bokozwaka ba surprise musikano de ministre tona kokyo comme squelette musikano ngaina comme squelette musikano de ministre tona kokyo comme squelette pourtant tanga na mboka bawe konzalate kama kolingate koyamba esprit na ngombo kawaye
Christian Kabema papi mandrandel boya mose. Ekabola bitumba. Fabrice. Ekabola bitumba. Fabrice. Shafi Japan en a parlé. Guy de Caridad, la grande dame. Sekaya matanga sikanga na preferanga kovanda na kiti. Sikaya mafeti sikaya esengo ozobambanga wapi aya imisanga na miso ya matopo bomwa lolenge nga nazali luruta mwe Pascal Kanzei apensi ngonda ye. Bon, Fanny Makisi na kati ya Paris na peso bambote belé. Je peux bien ça. Ma tête. Mokonzi. Yengo. Elo mna tobina na ngope na boye loka. Tout ça on était au téléma. Ça comme moi chaud. Voilà, c'est parti la générique. Toleka. Yaka liboso. Vanda! Merci papa. Lioni Mateta. Oh, babenga ye dépliqué, babenga ye niase, babenga ye papa brandiki, sasa bosa wana botele mabobina. Yengo, toke. Yengo, komba niasa sobolo te bebe yengo, ah, yengo. Ale ye mama yo, yengo. La mignonne ya fali yengo. Komba niasa ya fali yengo. Toke. Ale ya fali, yengo. Toke. Ale ya fali, yengo. Toke. Ale solo logo la papa. Azo beti zambula na nzoto ya mama. Solo logo la pere. Oya koni lisaka bale tanga nyoso. Mama lelele. Komba ni yase o. Ale bologe bango. Ale woyo nini. Fula. Ezo sala berosa. Fula. Na bombi bakoyiba. Yoni Mateta. Merci Mokonzi. Minaka solo. Mama, ezo salanga passé. Ninyango. Wapani yase papa, salanga fati. Ninyango. Laki ko sanga de baya ba voisin, tande basalinga i papa. Yo. Nana sana ne mwana boye na moyi makasi ye. Kabungu. Wapatite. Kabungu. Akati mwana nitoye. Kabungu. Yo. Kabungu waswende mwana bamanzaka. Kabungu. Yo. Kabungu. Aki. Boloke bango. Yo. Kabungu samundele. Osamundele bu. Osakoka. Osimona na ngosali mabeto zongiso na makala. Yo. Kabungu. Akote se mwana nanda kwe. Kabungu wasali mwana mafile wa Nigeria. Kabungu. Yo. Kabungu. Papa. Boloke bango. Yo. Merci beaucoup. Voilà, merci à Déplique Combat. Très bientôt, Boroswa Bundesliga, Torobenga Batutu, déjà Grande Dame République, Nabanzi, Julie Kitima, Oazapenza na Mawa, Namutaimbe la Genzen Bokitoko Bongo, na album Yamayeso Fabre, Joantali Compa, Autoti Kabiso, mais condoléances encore une fois, na famille Nyonso, il y a Light Music, Villanova, il y a Mayeso Fabre, et Nabanzi, Torosuk, c'est émission Awa. Na pomba nuance pomba juste un mot de la fin et puis tout avec sous na kobina pa makasi tout balinganga na pesi ba mbote ba tellement belé quoi et là na cette terre tout ça toujours boy la Bundesliga toi bon moni bimi ils ont ça que tous banga sur ce côté puis na sima ba mentionner bien quoi. Mais déjà les 13 oyo toujours na Paris wana match moi loisir et betama bafani héritier bafani ya Déplique bafani ya Fabregas bafani ya Fali ya Ferre bango so ba usangana na match oyo Mimichike vana beaucoup ta pongo ba organiser après wana after eza toujours na nganda bongo ya boko ta pongo de boza lebele bafani ya musique tout bozalana na match wana Mimichike vana beaucoup ta pongo ba organiser. Merci à vous et grand merci na président Donis Ngambani papa na Colette Ngambani na Prince Laël
Norbosa n'a jamais quand ma République, Julie Kitima, merci. Aruna, mère chef, merci également. Et grand merci, Lissou Makasi Makasina, et Cheveri Mouzangu, Orlando Bisso, Bambote Bele Nabino Nyoso, Natikemino depuis Pomba, Nuance, toujours Tozela, Bundesliga, Parousia et Sayo, cameraman à série, merci. Tanjigora lova, alova nelishna ya lova ye. Pardon bébé na kotoli, kotakoli, na lukongai, na libongo, bona bareyo, na baramoto. Alimagana yemba, alimagana yembe, alimagana bina, alimagana bine.